L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu! Feu! Toujours c'est Saint-Lita, toujours c'est Saint-Lita. Encore chez Saint-Lita. Gai Saint-Lita, Gai Saint-Lita. Solo Ligno Kata Suki ya Kitoko. Benda Beauté Saint-Lita. Bino Bapaya, en fait, Bino Yokozana Mboka Libanda. Soki Boye, soyez le bienvenu. Espace il y a bien, il y a pour recevoir Bino. Salon Saint-Lita. Salon Saint-Lita. Nazana Océan. Précisément, référence dans la Redal Océan. Avenue Ibrahim Roudani, numéro 11. Alors, compte tenu il y a un problème administratif, tout signaler Penza Binoté, mais adresse référence Yangoana. Pour signaler dans Libanda quelques jours pour la décision de l'État. Mais espace Nabino pour vous allez bien réussir. Benda Beauté Saint-Lita. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Nego ya Congo! Préparez VS na yo! Pesa famille na yo adresse! Na Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Pona libota na yo, juste en face, ya zone économique spéciale. Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za note pona koluka ba produit nyonso ezobi makaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yana ngai ebongo pona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée oleka mo pepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eokani WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Bande qu'on appelle bino mbote, bino oyo beaucoup disposé, oyo ko disposer temps, ya ko landa biso encore na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino, nga naza toujours na Maroc. Nayaki moi séjour moko na Maroc. Et sengaki na meka ko mona un peu tout le monde. Mais makambo na mona awa vraiment esenga na sola na bateau yo bazwa moi temps ya ko vanda awa ko bayibi makambo parce que bangonde bayebi ko ça la différence entre temps oyo biso tozalaka awa na bango na temps oyo ekomi lelo. Alors temps oyo biso je crois que makambo o na moni lelo oyo attends na biso za quitté mais ekomi moi trop
yango esengai tozwa bato misusu oyo bakoki kopesa biso mwa nini. Nana jeune frère na ngai Fabrice Dibasana yaza musicien aœuvraka awa na Maroc awa mais lelo nalingaki tobetana oyamika kobeta absolument mwa lisolo ya Maroc. Fabrice Dibasana mbote. Ouais, mbote les grands journalistes Papi Diene. Vraiment, naza na sengo souci ya repasser na site na site de la vie officielle parce que la site il a suivi partout. Tellement lelo na juste occasion il y a beaucoup de yo en personne. Donc naza on a vraiment pour s'exprimer. Ma question à yo, ma réponse est là. Olobara bien, on a le retour dans Mike Nton, on a passé Mike Mbote na Olobara très bien. Et on a préféré qui tombe quand on kosola tout seulement la différence moké ngana yo mais quand on kofongola parce que non azumi ta kofongola ba vérité msuti. Fabrice Boni Maroc. Oui, Maroc, tout ça n'a pas bien. Donc, le Maroc, ça va, mais ça va pas. Ça va, mais ça va pas. Donc, cela veut dire que tantôt plus tôt. Parce que, pour le moment, l'état pour tout passer, ils ont le Maroc, ils ont à l'époque. Maroc, à l'époque, ils ont beaucoup, ça fait 5 ans, 6 ans. Jamais mutupe ngoni mutakufi jamais boke matanga ya mutu mobo ba matanga tono ki à l'époque ezaki matanga mutakufeli mama na Congo mutakufeli ndeko na pays mais na temps oyo ba matanga komi na Maroc doki ba matanga ba kufa a donc cela veut dire que différence ya kala na lelo to vivre sur ndenge moto Maroc ya kala na lelo Maroc ya lelo ekomi Maroc mo ya keba donc mutakomi kotambola na mayele mutakomi ko banga ye moko abela donc c'est comme mutabeli ekopi grave. Et comme les Marocains ont battu, donc on comprend peut-être ils ont battu des maladies, des maladies. Ils ont été parce qu'à l'époque, ils ont quitté. Donc il y a un parce que la communauté à l'époque ils ont submonté. Donc il faut communauté la muka. Communauté fait la muka, ça la recherche comment le peuple congolais va faire belé au Maroc parce que tout ça va nationalité belé. Mais ceux qui sont dans le cimetière, les Africains, les Congolais comme tout ça rebellé. Tout ça le bilan, en 2006, si les autres ça 2022. Donc de 2021 à 2022, donc bateau bakufa na mboko na kwa compter nombre na bangote. Mais à l'époque ça qui bongote. Donc c'est qu'ils ont les autres marché bien tiens, ils ont causé baliwa, bateau kufa vraiment. Ngaba msinga balobi ezana masanga moko ababenga yango jedi mais par contre masanga pe biso neto zalaka ezalaka biso tu peut tonder ko baya yango mais comment le komi ke masanga ni mte bon bato eza bato bomela yango ça dit bato bomela masanga sans contrôle eza pena nini juste pour masanga bon masanga wana eza masanga eza nango déjà na Maroc depuis bato basala masanga eza ba Nigérien masanga ba Nigérien basala mais eloko soka na kamaka Nigérien moko asala chimie ya masanga wana mais Nigérien ataka masanga wana muna te. Donc ba premier consommateur ya masanga wana eza peuple congolais, eza ba congolais en Maroc. Congolais melanga masanga wana koleka na ba nationalité nyonso tout. Congolais ko na mbongo na posa ko la peine na 5 €, 200 €, mais on préfère banana ba kopra banana ba lotoko wana na. Eza mabe quelque chose pesa na mabe te. Eza mabe erzo melango, ozo respecter ba principe nango te. Ko za na nzala kuta nango meli, ba mabe nango za yango wana. Mais là on attend aussi mon mélange. Mais ceux qui ont lié non bien, bien, ok, ah bon, là maintenant on a qui n'a se distrait, ok, là le moment réchauffement qui n'a là c'est normal. Mais ceux qui ont mélange on a qui aux ananzala au meli, au lié était au meli, il y a uns causé par malade parce que masanga wana ils ont masanga mondial été, masanga masanga on a levure na sucre. Donc chimie on a quand levure na sucre, levure na sucre. Donc levure wana na sucre, ils ont 100 doses nan. Donc erosome là. Les gens considèrent que c'est un mélange de nzala. Lobi kuna o mélange ya nzala. Siko ils a les vire na secret. Obi à la longue nango eloko nini oyo masanga na e reposer na nzoto na yango moni ba mort sibiti za la trop c'est quand mutabeli malade bi makasi mamo lokola uti na malade musika ensusu a uti na malade musika te conduite na biloko ando mela mutu e bimisi malade wana brisque yango yi matu maliwa tema pe congolais mutu alingano au sala sport le premier 30 congolais alingano sport aller à côté na foufou aller foufou à matin na betala la tali théâtre se distraire yango moni et ça là en plus si congolais à lukaka dorter soit sentir malaise et à ça normal à ça aider à lukaka dorter
yango moni ezo causer ba loi parce que ça na moto mususu auti pe Congo ayena malade ni banda Congo mais ya moni selo ndinga ko bi Maroc ma dane sili njoki ça eroye luka ba docteur olanda la traitement mais yo ye ozana malade luka ba docteur te o continue ka na lire en Maroc mbala moko. Est-ce qu'il y a aussi une différence entre Maroc et Biso Zalaka na Maroc ale? Différence eza moi makasi Eza moi makasi par rapport à la construction ndé à l'époque il y a sous les lotés par rapport on est tout le monde dans le Maroc il y a les lots na kala ndé monté il y a mi balé eza sous ndé vie à moins de vie autant vivre ndé à kana les lopé eza sous ndé monté na kala eza em sous autant mo la beaucoup dans la peine chambre mo il y a 70 €, 60 €, les lots chambre comme ba 80 € til colo donc ma vie est moins chère moi différence c'est ça différence monsieur ça vraiment que moi na sala majorité bato ngana bi bakenda poto si 100% bango so bazali mais majorité bato ngana batikala a majorité bakufa pourquoi majorité bato banga poto ata mutu mo akufa te bango tu baza car ba o batikala ba sia na kufa total ba corps net ba mort subite te ba vient so ba ngweta ba office matete donc ba président ezé mwanza donc tout fili ba de mo boyeza ke fo bazala ndi toza a toza na bango po tout se pela bango lobby na Europe ndengi bini po kutana bande comme ça mais ça la passe un moment na ndeko mo boye fali bo kutana bo continuer route mais atikali a mais ezaka mokano nzambe mais biso mo pe ba congolais à partir à conduire na biso muto esala ke to kutana na bambisika na mabe parce que to tambola kuna na mibe ko pena mboka ndeza te. Mais pourquoi kasi tozotambola bozotambola mibeko ndenge sengo bandité? Parce que congolais alingi te ke expliquer donc ce gars sika donc congolais ebitro so est biso muni awekenda bo te yo laksani yo ni ya bilo bangando ngali koko o na ka déjà makamwa na Mauritanie na Mali babetelenga déjà ngo ya biso oye ndeko mboka batambola soko oye fu ba dirigeant ne batambola ba ndeko na biso balingi te bola ksa bango ndenge batambola c'est ga yemba moko ko mutakala yango moni ils ont posé ba ka o ba kufa ba problème to na makambe belé à part ba kufa makambe belé za na Maroc donc ça dit moi une compréhension entre bino na ba nouveau biso ba ancien na ba nouveau alingi te ancien expliquer il y a des gens qui ba déjà trop donc yango moni zo sala ke ba kaya ba grave za la trop donc ce que tout le monde nous a boye état santé nous a bien té oye sika oye na Maroc ya mboka msusu oti Cameroun oti ba Mali ba alimentaire bloko no lia kunena autre là na Maroc ils en monté donc eroye awa faut le comment la docteur pour changer alimentaire donc les la kuna za sukuna eza so ya arte kuna un son lia fufu ya manyoko awa ko fufa c'est moi ah ça va jim surtout mais la Afrique noire exacte na bloko surtout liaka na Afrique noire exacte ba bloko na bango pe mingi za ba engrais chimique donc eroye sika faut que le docteur au meli ba kisu ça c'est versement rumi normal au quotidien lire ya bateau bazana na mboka mais congolais c'est là à le docteur donc c'est là kaka pour n'insilia ta la maladie mo tout na Congo ngai boy a qui pas ensuite avant na ka roza ra timula kata mikili avec soin ngokuna ya moni ils ont posé ba loi net loi ya pauvre dino coach auto kufa pauvre tu yaki naenda kumoko tu yaki ensemble ti alors que maman ba voyage tu yaki ensemble ti pa ye na yambi tu yaki ensemble tu yaki ensemble mais nga mona mona quand tina basuke teleka ke oui yaki manquement suivi que mutu mo andi mate que malade na zangi comme manga liwa mais même pas liwa donc c'est quoi Fabrice Yossara déjà vous savez combien des années moi je me rappelle nga na Tigayo ngai na rumeli de 2006 2022 mais puis c'est ça combien d'années mais et j'ai déjà temps 2006 2022 déjà d'aba temps belé bon na comme ça peine nzambe na ta onga na sali awa na bela tending bat babela ka o boye na nzada nzamba linganga to en plus na ta mo na principe nga nazana ba principe na mutu na rumeli awa mais na linganga te ke o 0 e bete nga libanda donc nazaka na lire ya Maroc ya kala na tambola nango na bosa nango te c'est na biki nzela wana ba gerser baza na rolekate en plus na ta mo sa vie na calcul parce que un là boye na mela cigarette te na mela radio mbate na mela masanga te et si ka distraction nazala raté donc nazala ba principe na yango sala ke nazala toujours en forme nazala toujours normal na Maroc le senaki muta ba lwenge okela ba ngando moninga ba diamba ba masanga ba lwenge ngokutana no kutinga bote donc expérience to sine via libanda na auto na Maroc à l'époque yango sala ke no diriger ngisala ke na ibandinga otambola c'est ça siko yo ozo vivre ba mboka mo musala ezate ni ezate alors comment je fais pour survivre bon c'est to bi musala ezate eza vraiment
compliqué. Mboka ne surtout dans le monde, mosala ezala nango. Mais si tu dis misala ezate par rapport, misala au Maroc, ce qui est au Lukango, Marocain a tout eu aux amoutous mouindou mosala, a tout dit qu'il a maître. A toujours na ciment, a toujours Marocain, bon, ce que ça a privilège de demander na bango. Ba misala eza, mais ça misala mongo été et permettre à mutu à quand ça monte et poto. Et ça peut misala monte et permettre à mutu à vivre bien parce que ça misala mongo la muki na 7h OK, heure aux on a 18h. A voler la fosse pour la moya moto, ba douleur na peut na poto pe ba dala na douleur bon. Dans un sous marocain gros un sous matisse là 10 sacs à ciment na 3e niveau. Matisse dans 5 sacs à 0 3e niveau. Donc maintenant 5e niveau na ba escalier donc nous autres lembi na team ba geno lembi nan. So boula bongo pendant une année. Si vous avez un poteau au Sundola pendant une année, vous avez un misala makasi wana. Si vous avez un beli, vous avez un santé bien tiré, vous avez un poteau, vous avez négligé, vous avez un Maroc qui misala les mais musala au Maroc, vous avez un tepo, vous avez un Maroc qui est Maroc qui donc il y a un ça en plus, il y a des biso bandeko en Maroc qui est biso na bayere parce que bandeko bazana ba poteau, bazotsa bandeko na bango en Maroc na bayere parce que balingi ko bandeko na bango te. Donc, dès qu'on est en Europe, ça va dans un pays en Afrique, dans une relation au Maroc, à préférer as informations et pas une relation au Maroc qui n'est pas une déconne. Il y a un moment où ils ont posé un retour. Ils ont dit en Europe, ils ont une déconne dans le Maroc. Il faut que trop une déconne parce que on déconne vivre. Yo est bien monté. Yo zaka na musika basé sur ya fana futa ndako. Ya fana sala boye. Donc le ko bo misasu bato a eza susu ya nini. Bato mikili bazo za courage ya bato ba bengisa bango ate. Mutako ya awa mutana nzela ozebisa ke muni sikini oye Maroc. Osala za 2 mois za ko bimisa o. Ndeko ya Maroc sali 2 ans 3 ans mutako to ya raté. Après ndeko na misala makasi te. Tema misala makasi te. Ndeko mo mina misala makasi ya ko mo ta escalier malade des yeux. Era ba ya tina mbongo. Donc abimisa mutu me yemo ya raté. Yemo ya raté. Oso komi Maroc 3 mois ngamo na ya ba ya raté. Anto ndeko akomo mata ba escalier na basaka ba zelo. Liwa na kuna 5 jours de une semaine malade des yeux. C'est bien ya tina mbongo ozo ngo ba ventir. Nzoka ta ba ventir te. Muni Maroc ya mboka mobwe. Mutu muso azaka muta Greco na Mali na Benin na Afrique assez mais ça comme na Maroc azasu na Greco te. Pour Maroc était ya mutu. So bandeko ba tsa bandeko ba na Maroc na ba yere po ani. Ebi leki na Cameroun na lianga mbongo na Mali lianga mbongo akatika leki tsaka na comportement na ye na ngoti na Maroc. Donc la réalité à Maroc est la réalité mususu. Donc ndeko na za faut s'occuper na ndeko na o. Ça faut ta mbongo na le 10. Ata les 5 les 6 tinde la ye. Mais tu dois dire moment ba corona o. Ba corona ba guerre ba Ukraine wana. Donc, pauvreté est partout, même en Maroc, Maroc est plus d'Afrique. Donc, tu as un poteau, tu as un poteau, tu as un Maroc est un peu de temps, tu as un 5 ans, 6 ans. Tu as un de 2006 à 2022, parce que tu as un poteau, tu as un poteau. Tu as un poteau, 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 un jour, tu as un voyage, tu as un poteau, tu as un cascade, tu as un poteau, tu as un poteau, tu as un pour nous avons tout n'importe quoi dans le monde mais tu as un bon exemple pour possibilité d'aller au Nazoaka et permettre à nous faire un coup n'alia mais permettre à nous que n'abîma peut-être que n'abîma parce que au Nazoaka ça va pour nous faire un coup n'agolia donc parce que nous tous ça va raisonner et mon garçon de 2006 année au 2022 ça dans Maroc donc c'est ça nasa pour nous manquement soutien ils ont manquement soutien na bundanga moko kolia ko futa ndako buto moi Congo pe ba benga maintenant Congo na pote mais Congo benga on appelle tinda mbongo maintenant au comité yo suike ngoni na comité tango za mbal fo bundaka donc toujours na mboko yango bino bande ko za na poto ngai nazande ko la bino congolais esika naza naza pété ko nazana ba congolais na côté la bango te nazo baka réalité en Maroc bino bande ko ba na poto tellement boyo la bande ko na bino te boga ngai pende ko na bino congolais peut-être oyebinga boyebinga te boga bande ko na bino congolais boga pinga pende ko na bino donc yo zana ndeko moto wa ko tindelo atinde ko mbongo nga nazana banana ya Maroc na naza 10 chiffres te ata 50 €. Soki na zwi perte te ba masse de zana bango awa na kidiba petit na kidiba mais nde naza bo na betita ta 8 ans na ko ta reserve te neza bo parce que ngapena misana nga osenga bato mbongo te ate toyeba na senga bato mbongo te nga na garder la relation parce que lobby na ebité na na oyedenga na vie na ebité donc relation nga na garder za rapport osenga mbongo te Fabrice non c'est ça apparemment au sali 16 ans au Maroc est-ce que quelque part aux assos vani au regretter un peu moi qui jeunesse là oui na regretter makasi par rapport à âge parce que
âge na sala nango yango te na komi nango lelo parce que biso nzamba ça so ba grâce za ba tout moko boye to na banzo to moko boye ba mineur boye muta comprendre pe âge za te mais to rekita parce que c'est na biso ti lelo na botité na bima Congo na 2000 na février 2000 na Cameroun Nigeria Algérie bana 2000 na 2000 so na 2000 na c'est na botaka mais moi na âge ni. Donc, ce que tu sais, Nathan Obimaka, ça fait 22 ans aux Alibanda. 22 ans Libanda. Et on continue un peu à la destination. Pour elle, on continue à Mikili. On continue sur le donc, et ça, la vraiment passe pour autant instrument. On va petit mot, on va au tiki, on sika. On va bien appeler moi na téléphone. On tika ba na mi balé, on va prendre la biso. On va sur autant sur na bakta on a na Congo, so botika na famille ba inyo. Poza na jeune ko botati to kanga muté on to bima to pe libanda ngo to kutupi na basi ba na Maroc mais moi si toi dans le Maroc yé a la voyage ndenga na yela au moins que to ko vivre na biso mais par rapport à l'ambition na ngai et aussi maté que nous en moi sur mon Maroc to va na e to ko mo bota to continuer vie parce que to ba ça sous charge pour la charge parce que na ota nga mo bosona na charge té so na moi na bato to mo bota c'est que moi na eso famille ko aider bonga na aider nga yango na sipota ngamo na mibunda tinkolo nzambe akosala grâce à tindi ndeko moko boye te bolukilanga garçon aleka na biso papier gene bolukilanga numéro na ye ponza mama ndenge bele oyo asala rapport mais miso mpe na sala na site oyo na sapu ba pele musu pe ba benga ba remercier nga ba bazo motiver nga donc ngai na pesa ra conseil et pas bande bazo ya sika omoni vie esengaka foza la calme so za calme ne o comprendre mo ketambola. Donc, ça passe par rapport à l'âge, si on a moins noté. Donc, na kwa pour botta mais c'est notre là projet na ambition na et simbaté na tada na salle libana na tada na mboko c'est na boti déjà kanga sus. Donc France la ka mais anti taper âge pour ça. Donc on tika dans son maboko nzambe moi ebi. Ce qui nous embête le un jour moi c'est na botta né azala wana nzambe. C'est ka taper libana wana maboko nzambe na volonté on a barté moi c'est na botta na uta wapi azala on a évité. Na force à la volonté. C'est la copine moi regarde. Venez dans le Maroc, la copine. La copine parce que. La copine parce que. Le Maroc, n'a pas si mal toi dans le tu raisonnes dans le monde. Nous pas le raisonner. Depuis moi ça raisonner. Moi ça raisonner. Papa le pas mon baba faire foot dans d'accord. Nous pour bouler de toi la boule mon code. Dans la vie va l'angara et système au Maroc à Kala, on a vu non. Que aux copines moi boyer surtout basse na biso la congolaise, communauté congolaise en Maroc, basse na biso ba nous pour la biso mi balle congolais en Maroc. Oh. Comment vous êtes basi na soba congolaise parce que moi ça ko linga yo bien bolinga na moi si bon pour la moi si à congolaise atala raté que toi na Maroc à mon akende yo lingi faut la charge na so biso pe mi bale to zo na basi na nga lo côté na ninga ba mo na moi si ko moi si faut moi si ndako yo mo faut ndako na yo faut na moi si ndako faut qu'il peut moi si na volata basa Maroc et la congolaise balinga chaque dimanche avec l'église le dimanche avec na pantala sika dimanche na pantala sika dimanche la mbasika alaxablement l'église fala son église siko yo mo balo lingi moi si na sentiment mo na moi si o ko engagement moi si te so moi si siko amuni ke esimbate akomo betane banzonzi na ye mo balo siko échauffement ka mo si c'est bimia AVC au garçon on a magazine AVC akena suicide ba tubio to maki au AVC biso mo do créer AVC moi na ça va tavani na ye. Donc, c'est que yo conseil européen ça na ba jeune le voit yo batika ko za ba copine na mboka oyo. Bon, conseil européen ça ba o ba capable ya oso bazwa. Mais ba o ba capable té bala na sentiment té bala na lengete. Vie za ka moko mo eto lingana ka. Nga moi si moi bisinga bi tonton moni mobali mona vivre ne azolinga na botele mwana. Na bisi na bi to kutani na Maroc nga botele mwana. Il te ko botela mutu mwana eza vie eza l'avenir eza vie eza ka facilité pour nandi mwana botelo mwana po na ko monta na ko mwana ena otala mwana na otala yo donc tanto to ka bwana biso garçon o te to ka bwana si to botala mwana to ka bwana abi bon ato botela ngate to vivre donc on a que batu ba souffrir pour na bolingo na Maroc batu ba na vie à prestige oza na possibilité te o lingi tellement frère na louer voiture yo pe o moni matanga moza kuna lingo louer voiture tellement fait tu me donnes le voiture au niveau vivre n'engé muto do vivre moi bi n'engé muto na do la vie donc le côté déranger ba congolais le côté causer ba liwa ba maladie et ça covid à complexe ya bande ko bibali ne bande ko basi ba to comprendre vite que et si kana e awa
ils ont payé à transit na été pour na vendre donc na pour landa loingi na été pour akoko distraire nga ngani naza boye kuta mabeti na camarade te mais la ka bien ba mututu ndeko na nga na préfère na ba petit mike ba massa parce que na ba massa na ko tenga mape possible massa mo vivre na moment quelque part mo mia na massa ninga pe na kota na géant so nga na kota na géant parce que vie na nga na ba tout surtout ya ndenge monter mutu ndana na vie na ye nga na tala so vie na nga na soutien te na zela radisi frete donc na ko kota na vie ya ba ninga te na moi musika na tala ka ba na distance donc c'est ça donc Maroc ils ont bien mais biso encore toujours compliqué vie en mboka o ils ont bien ngase no mutalo bo mboko eza mabe na esa kete mboko eza mabete mboko eza bien pour tukuta ba kolo mboka ba vivre bien baza à l'aise donc biso ne to vivre bien te mboko eza no bien donc bande ko na suba bon sa conduite ba longa na distraction ba complexe ne longwa donc ba vivre normalement de biso do vivre donc c'est ça et bon musique ne beta sur musique bon nga na beta na musique na beta na musique ndé na boye ezaka bien na l'équipe émission pour na bi émission est dans partout dans le monde et ça nga bien bato bala na émission si pour officiel numéro non ça la bien nga naza ka musicien ka bon te nga naza chanteur compositeur donc j'espère que na bi sur oyoka banzo musu na sala bo mange na sala mettre mo alemba kufa mettre cheko ça mettre mo mange so côté na page Facebook na ngoma banzembo na banzembo na sala et belé ça ba market et na te grapper banzembo page Facebook no comment ni pour banzembo page Facebook na Fabou Sidi Basana OK donc so bi Fabou Sidi Basana au monde na Facebook na ngebima au côté na page na nga au monde ba bilo na tout donc na banzembo ata ba 12 chansons ya nga moko o na sala ezada ba market donc na na sala banzembo na te grapper banzembo na sala pe banzembo net ba association ba mamela ba Paris na ko sala pe nzembo association na sala pe banzembo manja ba kufaka na sala pe banzembo ba politique na sala pe banzembo ba rumba na sala pe banzembo ba video na banzembo o na sala na tekaka na kuma banzembo bon musique dernier temps na beta sur ba concert parce que nga na invité na nga moni to vivre na mboka moko boye muninga ngo considérer muninga te donc masa na ngo considérer te a considérer muto a esika pa ebike na muto a esika na intérêt mo parce que comme mongé si na PC 100 euros a boya ta na azwa facilement mais yé mutakala azwa te donc bande ko na so basa ba frère na biso ba beta na bango musique basa na ba coopération na bango mais ba comment ota bilongo nini o bango ba benga bon ngai beta mana mutakala nga za na batante ke na benga ndeni ndule moza na ya te nga na kuma fana ndule bobenga bo solisi nga na ye donc na ko préféré na nga pe na beta na lever les rideaux bobengi singa concert mo ke beta ma bo programmer nga ke tellement concert na banda 1h b 2h du matin de 23h à 0h b à 1h Fabou Sidi Basana na beta na acoustique na ba mai na nga musu na ba ligne na nga musu ba c'est succès ba nouveau succès na sangisi acoustique même 12 chansons na nga na sisi apoke ça ne mati na jima caché na kuma lingo viva bongo na nga sute makambo ya ko sangana ba ninga po bo sangana ba ndeko oyo bo rumena bango na Maroc na monde de musique mais ba ko pesa yo valeur na ote ba mona ko na tuza munguni na milieu na bango ba forcer pe bolingo te ya mona se retira na nga musika mais ce qui va benga likambo ba benga ce qui tezali oya nanga les appels na temps sous peut-être ba temps o bango ba répétaka ba tara ba rep un sous fona bimana lukama kwa ngane sala ya mona ko mo préfecture ndou les a bo programmer nga lever les rideaux na beta acoustique na ngesili azimolo na muke na zongi na ngati bande ko ba progresser na bango donc c'est ça. Voilà, Fabrice Zalaki vite fait au Yambakiyo. Alors pour tout aussi ça, invité au Koibisa Batubaza Kolanda Biso Nini partout dans le monde au Koibisa Nini Batubaza Kolanda Biso Salon. Bon, to comme na so na suka émission kaka ndenge grand journaliste à lobby côté à faire émission mingi zaka ke batu bo yebi ke émission itala partout dans le monde, émission itala na Congo. Et dans le monde arabe, tout la Grèce, la Turquie, et partout en Europe. Donc partout en Europe, on a des Congolais. Vous attendez des missions et ça bien pour comprendre les réalités à vie en Maroc, pour comprendre les réalités à vie en Afrique, pour nous mission bandeko, pour nous botika bandeko pour des missions pour comprendre. Pour nous ça on a Congolais, mais nous avons des formations à Syrie, on a pesibino. Botika bandeko na bino te bana na mboka surtout bandeko na bazana ba Maroc botika bango te bo yede bango po mboko eza mboka passe si botika bandeko na bino esa la fo yango mona bandeko mususu mususu abima Congo aza mwana mwasi bosi borumise 5 ans 6 ans 7 ans akutana pona mobala na botie mwana ndeka komi na mwana moko mi bale mi sato ale muta poto o quartier du chiffre
monde beaucoup me bande ko bino eza bien te ero bimisi ndeko faut ba kina ça déjà prêt na garder da bilan mo budget moko bonabi ke ndeko ça komi na rien na bimisi ye bimisi ndeko moi si otiki ndeko 5 à 6 ans 10 chiffres ndo ya sous 5 combien 50 euros ndeko asuma mbali mo boya do sunga est-ce que mbali ne surtout alinga kake abi sa mbongo na il faut moi so botele mwana so ndeko komi ko bota mwana moko mi bale misatu ale komi ndeko na gafa na Maroc na sundola e eza bino ba poto botsa bandeko na bino ba erreur bode bandeko na bino bode bandeko na bino ala mboka batika mutu te bode bango donc c'est ça na message na pesi bino ka yango wana parce que ezaka bandeko bana mboko te eza bandeko baza na poto botika pe bandeko na ba Grèce botika pe bandeko na ba Turquie parce que bobengisa bandeko fu boye ba pe eza ndenge ni réalité ne za kuna yeto bengisi ndeko ndeko aye ekoma babengo na téléphone bo ona za na musala ona za na Belgique na zonga Paris lundi le qu'on a ça la faux donc boye de bandeko na bino obo bimisi so on komi prêter comme ça ndeko na ote voilà Fabrice tout ici pesa mo bato mambote et pour tout ça na biso ouais bambote na nga na banano na kati ya Londres na pesi mbote na sœur na nga Charlotte Pigeon na Londres na pesi mbote na sœur na nga Mandi Mandombo na Londres na pesi mbote na Ibrahim YL na kati ya Londres na pesi mbote na vie na nga Yves Ngambikala na kati ya Paris na pesi mbote na vie na nga Obe Oblaji Tombo Kese Dona Famundo a Italie na pesi vie na nga Ika Bongo bamota tro vie na nga Putumu Patibi bamota tso kozali maître d'Assis Dantsonga bamota tro Rachidi Nzube bamota tro na bosante na kati ya Maroc na mboko nga na vanda ba international na so ba congolais babita Marcel Muzita bamota tro Rafa Kamango yayo yangwana ZK Bukati papa na Presley yayo yangwana Guilhem Matete yayo yangwana donc mingi za ngote donc to ko ba ba tout est pour eux émissions na partout donc c'est ça dans la souki d'angwana. Voilà, rappelle un peu si mbote pas à Bana Maroc sans oublier Papi les cartes illimitées formées la souka. Voilà mon tolangai et mbote lisusu na Guilhem Matete merci mbote nayo et mbote encore pas il y a vieux Moussa hein. Puis na biso Moussa na pesi mbote belé Merlin Bikwaku. C'est une mbote belé donc Eric Nkessa en tout cas tout le monde bah Alain hein bala matete na pesi une mbote belé botika malamu ezaki ndeko na biso Fabrice donc important aux voyages je crois boyoki on pas yoki message sur tout isami de toute façon numéro né on les a affiché sur yoki message oyo en tout cas Luka Pata ndeko etala ndeko ça fait 22 ans wazali banda ezate ke o na ndeko na poto tete yo pe ozolanda biso za na poto wa ndeko na ye awa bakenda banzela mo bakenda isifika mtu akansala tambo tusungana mboka na biso Kongo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele marai topesi na Nkolo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na bandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo nini ye na mwana Afrika na sonda wapi ye na mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso na nga natomabakala okobanga mpona nini ye na mwana Kongo marai murunga marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukavi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro
nakende Belgique mboka ya banoko mboka ya banoko nakende na Braza babeti ngai nakende na Ngolo Kabomina nakende na Afrique du Sud Mawatro nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawa tro nakende Paris mboka ya dombengani Parigo nakende na Ngolo Mawatro nakende na Braza babeti ngai bakoma kofinga nga boma nyoka tika boma kongole tika nyoka oh mokili Mawatro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato tobotama congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikala bango mabele oyo batikala kobwama nango mawa dema kolusu yoka lisolo yango Mawatro pasi eleki mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa congolais akoma pai nyonso okei na Australie okuti congolais okei na Mozambique okuti congolais